Bible ezolobana biso, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Bien aimé, la réalité aux homona, eza pasité, pour si là, Zamba kabolaka batu, na basinga ya famille, Zamba longolaka batu, na ba malédiction, alongolaka batu, na balibabe, balisuma ya famille. Makambozo vivre ça le lokote, oyebite pourquoi ça la makaboy. Ba réalité ozo vivre ça la mabe mon côté songolo. Ba passe ozo mono ça le lokote, mais tala ndenge ozo souffrir, ozana vie à souffrance. Kokokana nandeko moko boya vivaka. Ezo kita, ozo comprendre vraiment biso na famille ezalaka boye. Eza normal. Basinga eza obstacle. Évolution mutu kendaka malamu te soki mutu aza na basinga. Okosuka kaka bongo. Eketika la kaka tozalaka na ndeko me asale lokote na ndenga kufa. Na ndenga kufa. Na basinga évolution mutu ezalaka ya kobeba. Balien. Télémassé. Na makambo zo vivre, na ba réalité zo vivre, na makambo zo sala zo beba beba. O salani. Bakoma ko loboza na lisuma. Bazana basinga ba famille, ya famille. Ba lien. Et permetaka évolution ya mutu. Ekende malamu. Soko zana basinga, oza mutu yo, oza na kati ya boloko. Oza na kati ya boloko. Mutu na kati ya boloko azalaka contrôler, azalaka limiter. Ba réalité ozo vivre, oui ça la comme beme. On milongolaka na ngote parce que on trouvera ngo normal. Et ce qui lelo après avoir koyoka maloba nzambe, oko se décider. Okoki ko banda vie ya sika, lelo. Pourquoi les souma ya boy? Est-ce que vous comprenez aux alliés? Moto aza lié à kendara musika te. Moto aza lié à ko salate makambo avance mezala. Soko ko luka nzambe na tongo, délivrance est possible. Délivrance est dépendre na yo moko, ozala na volonté ya ko bonga, nzamba lemba na ke loko moko te na bomo ya moto. Mbote na balandi na biso ya chaîne EHP Media na émission na biso La Refuge oba mesana kolanda biso l'air nyoso bisika boza mbote na bino zambe nanga apambola bino toza na thème na biso tozolobela tongo yo les liens basinga. Tongo ya lelo tozolobela les liens basinga. Kolo sunga biso na message ya tongo. Utilisenga puissamment na loba na part na yo. Quelques eba bika, quelques eba kangwama. Bazana ba citation a passe, bazana ba problème. Bazangi biyano ba mona biyano na tongo ya lelo loboko no nguya nkolo ezala likola bomo ya moko na moko yaka zala na biso banda na biso elongo na kombo na Yesu amen. Thème na biso tozolobela basinga. Bien aimé ebele bazo vivre mais bazana basinga baza lié na basinga les liens basinga. Ebele bazo bika na mabota ba réalité ya pasi. O bandeko moko baleka liboso ba viva lelo zo sala melape ndeko mususu ba réalité mabe o bandeko ba viva lelo yo poko mo vivre ngo nde tozo benga basinga libota. Bien aimé basinga na via mutu eza obstacle. Basinga na via mutu eza obstacle. Basinga ezo permettre te évolution ya mutu ezala malamu. Basinga eza obstacle, eza empêchement na via mutu. Basinga ezo sala te mutu évoluer malamu. Donc bazana singa famille, bazana singa libota, malade ekufelaka noko.
yango susu ndeko mususu akufi nango ba réalité ndeko azalaki ko vivre et comme susu na ndeko mususu ezokitana ba malade mususu ezokitana eza contagieuse te mais na ndenga ba esprit ezokitana basinga à cause ya bandeko bazalaki na makambo na bango mabe ya molili basi bakenda bakufa mais lelo bato batikala bazana se ya malédiction bazana basinga oyo ekanga bango ezo permettre te ba évoluer malamu bien aimé soko zana basinga oza lokola ntaba oyo bakangi na singa taba bakangi na singa aliaka na mulai ya singa e moyen ya évoluer musika ezate akosuka na mulai na ye ya singa balien eza ba sorte belé batu misusu baza na balien baza lié na kozanga mbongo pauvreté ata zoluka ndenge nini ata mati ndenge nini suka azozonga kaka sima ata zoluka quelque soit ba effort na ye mais suka azozonga sima ata mibali bazoko ya ko solliciter bazokima bazokende sans problème mibali bazoko ya ko procher yo bazopusana ko solliciter yo mais ndenge bazokendele o comprenera te pourquoi sala marabongo basinga eza na mabota bato ebele bazo vivre ba réalité ya bongo ba mama leki batambulaka bongo batata mwasi ba viva biloko ndengo wana elelo ezokita basinga eza obstacle et empêche ka évolution mutu ezala malamu nde salaka mutu avandi azoloba pourquoi ba citation boy ko luka modèle nga nazoluka mais na maboko ate loko lokola kaka mutu asalaka te malgré tout nazo sala ba effort mais nazo tenir te na ba besoin ne kotaka na ba regret. Est-ce que vous comprenez que basinga soke kangi mutu évolution et comme ya pasi basinga soke simbi yo bien aimé okosala suka kokweya mutu mususu azo vivre lelo ça va lobi malade lelo ça va lobi malade lelo simbi lobi bébé susu balien ekangi bato ndeko akufaka na kosu ekiti susu na ndeko mususu ndeko akufaka na asthme lelo asthme ekiti susu na ndeko mususu ndeko akataka classe na niveau moko boye lelo ekiti susu na bandeko mususu bien aimé basinga eza obstacle et empêche chaque évolution mutu eza la malamu mais bien aimé soki oluki délivrance na tongo nzamba ko sala na bomoi na yo délivrance eza mutu ye moko asosola comprendre vraiment ezo senga loboko nzambe mais soko ozoko accepter te na ba réalité ozo vivre bobotama eloko moko te mais makambo ezo sala kokokana par rapport à nini makambo mabe lelo ba caractère ya bato ezosala kokokana misusu ezalaka balien oyo ekangi bato tozotanga mukanda na Jean 8 Jean chapitre 8 verset 36 totangi mukanda na Nzambe na Jean chapitre 8 verset 6 36 8 à 36. Totangi na komba na Yesu. Amen. Si donc le Fils vous a franchi, ce qui Fils a simbio, vous serez réellement libre. Au kangolami. Amen. Bible zolo banabiso, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Bien-aimé, ba réalité zomona eza pasité pour sila Zamba kabola kabatu na basinga ya famille
Zamba longolaka batu na ba malédiction, alongolaka batu na balibabe, balisuma ya famille. Makambo zo vivre ça le côté. Oyebite pourquoi ça la maraboy. Ba réalité zo vivre ça la mabe mon côté songolo. Ba passe zo mono ça le côté. Mais tala ndengo zo souffrir. Ozana vie à souffrance. Kokokana nandeko moko boya vivaka. Ezo kita. Ozo comprendre vraiment biso na famille ezalaka boye. Eza normal. Basinga eza obstacle. Évolution mutu ekendaka malamu te soki mutu aza na basinga aza lié. Et tozana ba sorte basinga ya mingi wekangi batu. Batu mususu ba problème mabota. Batu mususu ba problème libala akoki kozwa mege panzana. Batu mususu ba problème mbongo asalaka mumbungu koyaka asalaka mumbungu simbaka te. Aluka kameresite zate aza limité. Mozolo banga mutu naza mayele naza pe makasi. Mais pourquoi ezo tenir te. Bien aimé ezo senga zamba loba na problème na yo. Soko kondimela nzambe na tongo akotika yo te na basinga famille. Soko kondimela nzambe na tongo yo akofungula yo na basinga. O ezangela mutu na makolo. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ozo vivre na chômage. O comprendra te pourquoi ba réalité aboyi. Batu misusu ba yebi ata misala ngo malamu te, bazo sala misala. Mais yo une expérience. Misalo zo luke zo simbate. Misalo zo ate ou melaka te, il faut ya bengana yo, ya ko bengana. Ba réalité zo vivre. Soko ko décider devant Nzambe wana na tongo yo, akotika yo te na basinga. Bato bakangami na basinga. Bazela kana difficulté ya ko évoluer malamu. Basuka kana ba regret. Basuka kana ba perte. Ndeko kangami na basinga. Ozolo banaza na ba relation, mais ba relation ngonyo so mutako pistonner ngazate. Parce que banoko ba vivant na vie ya pauvreté, ba vivant na vie ya limitation et lelo zo kitana yo, ozo vivre ngo est-ce que ozo se décider na ko luka Nzambe. Bien aimé bitumba ya famille Nzambe kaka loba. Soki Nzambe te moko te. Na ba réalité à vie ezo senga Nzamba monisa loboko na ye. Soki Nzambe te eloko te. Tele bela kito koza nango. Est-ce que mibali bazo ndima yo vraiment ba s'engager na yo na libala. Bakoki ko ya après avoir ko solola moi mikol batiki yo. Ba réalité ozo vivre ezo senga Nzamba monisa loboko na ye. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Basinga. Et permettra évolution à mutu. Ezala ya malam. Et permettra évolution à mutu. Ezala ya kobonga. Na basinga. Et koti saka mutu. Tango nyoso na ba regret. Basinga nezo même ba échec. Les souma ya famille. Les babé ya famille. Oyo sike banda. Ozalate. Les lozo vivre yango. Ozo vivre yango. Malgré tout ko lukana yo est-ce que zo simba? Batu misusu bazo mela masanga lelo parce que bandeko bazalaka liboso na bango ba vivaka bongo et lelo concordance ezana vie ya bato aussi baleka na yo. Croyez que c'est simple mais aux alliés. Et mutu aza ko kangama. Soki Nzambe te nani mosusu. C'est ce que côté le matin na ko luka Nzambe na ba réalité ozo vivre. Oko suka kaka bongo. Et que tika la kaka tozalaka na ndeko me asale lo côté na ndenga kufa. Na be singa évolution mutu ezalaka ya ko beba.
ya kobeba balien telema se na makambo ozo vivre na ba réalité ozo vivre na makambo ozo sala ezo beba beba osala nini bakoma ko loboza na lisuma bazana basinga ba famille ya famille balien et permetaka te évolution ya mutu ekende malamu soko oza na basinga oza mutu oyo oza na kati ya boloko mutu na kati ya boloko azalaka contrôler azalaka limité ba réalité ozo vivre oyo esala ko mabe mais omilongolaka na yango te parce que otrouvera yango normal et soki lelo après avoir koyoka maloba nzambe oko se décider okoki ko banda vie ya sika lelo pourquoi lisuma ya boy pourquoi makambo salaka simbaka te makambo zo beba par rapport à nini batu misusu batangi ba classe malunga te mais bazo sala mais yo misalo zwa qu'est-ce que simbaka est-ce que simbaka et simbaka te mais est-ce que au décidaka komi buaka na makolo nzambe parce que bisika to utaki to lobaki eza impossible et pas ya bato pas nzambe za possible nzambe kaka za na makoki ya ko changer vie ya mutu ya mabe ekoma malamu nzambe kaka za na makoki ya ko réparer vie oyo eza ya kobeba c'est oza na vie moko esala ko esengote telema na bonzambe aza capable ya kolongolo na vie ya pasi na vie ya botutu na vie ya lisuma okoki kozala bapupulela yo makolo na batu moko boye se soko telemi na nzambe wana okobanda vie mususu balien basinga oyekangi bato oyezo permettre te évolution ezala ya malamu basinga oye simbi bato ata mutu azobundana azodébrouiller mais azotenir neloko te basinga lelo basinga na yo koki kokata na frère lelo basinga na yo koki kofungwama soko se décider est-ce que ozo chômer ozangi mayele to makasi ozo chômer ozangi mayele to makasi frère oyo c'est décider na nzambe wana oya longolaka batu na basinga ya mabota quel que soit bapupulelaka yo makolo na baperiode moko boye lelo soko ndimeli nzambe akolongola yo na basinga nzambe abongolaka makambo na bomo ya batu apesa valeur na batu moko boye babenga bango tina te apesa valeur na batu moko boye baloba na bango ayebi rien mais lelo batu abongo bazwa valeur pourquoi pas yo oyo eza pasi pa batu pa nzambe eza possible frère koloba te nga lokola na tanga te peut-être yango nazo vivre ba réalité boye te eloko moko te impossible epa ya nzambe akoki kosala yo esengo na motema na yo tongoyi basinga ya libota bato ebele bazo vivre baza lié na basinga ebele bazo vivre lelo baza ya kokangama ebele bazo bundana ezo permettre te ba évoluer malamu à cause baza lié na basinga si le fils vous a franchi vous serez réellement libre ba réalité ozo vivre ezo senga te nokonde aloba makambo ozomona ya pasi ya mabe ya bololo ezo senga te tata mwasi nde mutu akoloba po yo bonga eloko te ndimela nzambe na tongoyo tozotanga mukanda na Ézéchiel chapitre 18 verset 4. Ézéchiel 18 verset 4 totangi na kombo na Yesu. Amen. Voici toutes les âmes sont à moi. Tala ba ame nyonso eza na ngai. L'âme du fils comme l'âme du père. Ame ya mwana pe ame ya papa.
l'une et l'autre sont à moi. Nyonso ezana maboko na. L'âme qui pêche, ame o esumuki, c'est celle qui mourra. Yango ndeke kufa wana nzamba zoloba. Nzamba zoloba ba ame nyonso ezana maboko na ye. Ba ama bana pe ya mikolo ya ba papa ezana maboko wa nzambe wana nzamba zoloba na biso. Et ame o eke sumuka yango ndeke kufa. Mais telle la réalité zo vivre. Est-ce que vous comprenez que vous avez kangama? Est-ce que vous comprenez que vous êtes lié? Moto aza lié à kendara musika te. Moto aza lié à ko salate makambo avance mezala. Avance mezala. Soko ko luka nzambe na tongo. Délivrance est possible. Délivrance est dépendre na yo moko. Ozala na volonté ya ko bonga. Nzamba lemba na ke loko moko te na bomo ya moto. Et loko moko te za passe. Na bomo ya nzambe aza capable ko fungula yo na basinga oye kanga yo aza capable ko sala ke olongwa na basinga na ba malédiction ya famille ya famille nzamba changement aza réparateur ya batu o ba bebakala aza solution na batu bazoluka biyano. Nous avons Jésus. Gumba mutuna yo tozo sala prière elongo nangai bisiko zali na likambo etali ya basinga na makambo zo mona zo sala ya kokokana na bandeko makomi na nzambe zoloba na biso l'âme qui pêche et celle qui mourra. Ame o esumuki yango ndeke kufa zamba zoloba zana ba ame na maboko ya bana na ya mikolo e ame o esumuki yango ndeke kufa e ba paso zo sibir o sala nini ba paso zo sibir o yo yebeli makambu te pona kaka na botama na famille wana yango nde nazo vivre biloko aboye nzamba za capable ko sala longolo na basinga gumba mutu na yo na ba réalité zo vivre ya vie na makambo mabe ozo mona na makambo pasi ozo vivre na ba réalité mabe ozo mona nzamba za capable ya ko sala changement kota na bomoi na yo. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance, nous vaincons les démons, nous vaincons les sorciers par le nom de Jésus. Chantons-les, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, allez. 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 Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Vainquons, nous vainquons les démons, nous vainquons les sorciers par le nom de Jésus. Chantons-les, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, allez. Kolo zanzambe na bikamwa. Ozoloba bikamwe ko accompagner ba o nyoso bandimeli kombo na yo. Ndeko avande na musika azondima maloba na yo na tongoyi. Ba réalité azo vivre nkolo yebiango. Ndeko azana musika azondimela maloba na yo nkolo na tongoyo. Yo moko nzambo zoloba si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Tala ndeko na ba pasi azomona. Ndeko azo souffrir. Tala ndeko si balobi ke simba susute. Tala ndeko si balobi vraiment pona ye c'est fini. Oza capable à kozongisa moto na bomo nzamba nguya. Oza capable à ko réparer
makambo ezo simba te na bomo ya mamoy oza capable ko réparer makambo ezo simba te na bomo ya papoy nzambo lobi nini aza wana azolanda biso nzambo lobi nini aza wana azondimela maloba na yo kolo monisa ye loboko na ye na yo monisa ye nguya na yo nkolo abika na tongo abika na kombo na Yesu oza nzambe na makoki na nyonso eloko moko te za pasi na bomo na yo kolo lobi nini na ba réalité ndeko olobi nini na bomo ya mamo olobi nini nzambe ya kosala na tongo nzambe ya komimonisa na tongo nzamba bikamwa obongwani te makomi na yo zoloba oza lolenge moko lelo lobi libela na libela tala ndeko na ba réalité zo vivre asala eloko te mazo souffrir asala rien mazo kemba nzambo olobi nini yo moko zoloba l'âme qui pêche c'est celle qui mourra ba réalité ndeko azo vivre ayebe eloko te oza nzamba ba innocent lobela ye bikisa ye na tongo monisa ye loboko na yo nzamba nguya na beleli yo koloko tika ndeko te na pasi nzamba bikamwa na beleli yo kotika papa te na ba problème azomona andimeli maloba na yo nkolo andimeli maloba na yo azoloba ya solo makambo nazomona yango kolo bikisa ye délivrer nzamba nguya sala amona bikamwa na tongo zambo le manake loko mokote olemana ke loko mokote ba oyo babungisa likia nzambe ozongisa ke likia na ba oyo babungisa likia ozongisa mikuwa na bomo nzambo ko lembana eloko nini mona ndeko bisika za aloba ya solo nzambe na ndimeli aza mobikisi ya bato solution na ba problème eza yo opesaka ba réponse ya mituna o ezangela biyano tala ndeko azoko mi poser ba question l'air nyonso pourquoi ba passer à boy pourquoi ba citation à boy pona nini nazo vivre na faso yo nzamba bikamwa salamo na loboko na yo nzamba changement oko salela ndeko akotika te kolanda nzela na yo oko salela ndeko azondimelo na tongo akotika te akokangama na yo oza bikamwa na bomo ya bato nkolo mofuti ya bato o nyonso balukaka yo monisa nzambe bikamwa na ndeko azondimela yo bisika za azwa solution na ba problème bisika za azwa guérison na passion azomona na kombo na Yesu Messie amen. Na pesi bino mbote balandi ya chaîne EH Media tomonani na mbala sima nzambe nanga apambola bino.